Jonathan Prince Babia, mama na bino manike, aza na droit ya kosala oyo amoni malamu mpona vi na ye. Surtout na likambo etali couple, akoko bima na motu oyo ya sepeli. Alors bino na mwana mobali oyo azane sikoyo, mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jonathan Prince Babia na mwana mobali oyo bofungula miso. Mama na bino azade na contrôle te pona ye moko boyebi bozaka na ye. Surtout na likambo etali mbongo. Donc mama na bino bomona ikala ta ota kolela awa. Pona mobali moso abali alobaki ye moko na monoko ne. Basali neva na mwana mobali wana. Siko pe mobali oyo alakisi sikoyo alobi babandane kala. Donc mobali yango azalaki tango mama na bino azosala neva na mobali mosusu wana. Eza nango mabe te nalobi bien. Akosa vine ndenge alingi. Mutabala ye na bango mibale aza te. Me bofungula misu pona mbongo. Po mobali wana mosusu basala neva alie mama na bino mbongo na ndenge osakana te. Tango bozokanisaki mbongo mama ekendeke wapi? Ekendeke na Bombe, ekendeke epai boye. Eza okende pa mobali wana. Tango mama na bino azolakisaki batindeli nga $100. Yeba mama na bino batindeli ye 700. Bino nde bokwai kondima teke batindeli 700. Soka lobi 100, 200, bomoni ekoki nango. Bolobi YouTube bango batindaka pe combien. Eloko nde bobosanaka Jonathan Kadima na Prince Babia. Mama na bino na kati ya YouTube bato bazwa mbongo bato poto batindela ope bazwa mbongo ebele. Mama oya bino manike bondimelanga akokozala parmi les 5 personnes o bazwa mbongo ebele uta na poto. Na bandeko moso basi bakangisa bambongo baya poto batikala kozwa mbongo o mama na bino azwa te. Baza ko dépenser na babilamba. Baza ko dépenser na makambo ndenge na ndenge. Me batikala kaka kokokisa mbongo o mama na bino azwa te. Bakoma na niveau wana te. Oya bino mama azwa penza mbongo na ndenge osakana te. Yango wana bofungula misu po mbongo oyo azwa ekende na neva asalaki na mobali wana. Oyo pe bofungula misu mama na bino alobaki boye. Na oyo asala neva na oyo azane sikoyo oyo nde alingaki mingi. Alobi bakeni pia na bayebi ye. Alobi baleketsu bayebi ye. Alobi na
alobi na nani na bato baya nsima neti na fimbu valdi tambo ya nsima na fimbu mayebi ye. Donc elingi olakisa mobali oyo mama na bino aza na ye soki avoyageaki na poto awuti poto awa donc awumeli na ye te mpe soki azongi fo azala refule wana mpe nango probleme te. Probleme nde soki mama na bino alingaki oyo basala neva moke oyo alingaki ye mingi seke mama na bino ntango asalaki 6 ans na wana mosusu aye kobakisa oyoyo abakisa mpe badepense ya kobokola tous les 2 mibali na ye. C'est possible oyo akende poto na parti ndambo ya mama na bino mbongo. Nalobi bien mama na bino azwa mbongo ya kosakana te koleka bato ebele oyoyo baza na réseaux sociaux, surtout bana basi mpo bana mibali kutu bazwaka na badifficulté. Me bana basi mama na bino azwa akoya kosomba 4 terrain lelo mpe moko ndako se sila kaka na mbongo bapesa ye. Me bino bokanisaki boliaka mbongo yango na ye mpo bomonaka atie provision saki ya fufa masango saki ya loso bozoyeba te azwi plus. Lelo oyo soki nalobi bofungula miso mama na bino azwaka susu mbongo ndenge azwaka te. Sikoyo mobali oyo koya ye mama na bino bakabeli ye mpe muntuka. Ava mobali oyo aya mama na bino akutana na première dame azwa enveloppe mpe bakangama foto. Ava mobali oyo aya mama na bino azwi contrat basalaki basuki oyo ezobongisa mikolo oyo. Sikoyo mobali yango ntango aye nakanisa mikolo oyo mama na bino azwi bavoiture azwi banini me bozomone deja na bakwiti. So bozomone na bakwiti ebele ezali ambiance oyo bazosala na mobali oyo mpo mobali oyo mibali wana tu ya manike surtout oyoyo ye penza aza moto ya bakwiti ata kutina namoni ye bisika amelaka te. Epui ndenge ye wana aye kaka na basengle na kelke chemise oyo akolata mikolo oyo mpo tokanisi mwana poto mama na bino moto akosomba. Eza mpe mabe te akipe mobali nasombele chemise basket to sengle me eza mabe baexploite mama na bino nsima nango bakende kobala mwasi mosusu mpo oyo wana otokobala aza mokolo ya oyo mpe ndenge akitibu azotambola na Manique de John mpe chaque fois so ake na ndako na bango kolala bana basi ya quartier baotya ye mpe ka bana basi oyo banda koleka wana mpe baotya ye ka bazotuna ya solo barefule oyo na poto to wuti poto ya kolakisa kelke foto mpe akokabela bango quelque chose kuna kokaba oyo mama na bino nde akozwa. Yango wana Jonathan Prince Babia botika mama bitikela te. Mama na bino chaque âge oyo eza na 0 na nsima so alinga kokisa yango azalaka toujours na crise. Ntango azalaki na 8 ans po akokisa 10 ans azwaki crise te. Me ntango akokisi 10 ans po akoma na adolescent 14 ans 15 ans azwaki crise ya adolescent à partir kaka ya 11 ans. Na 12 ans batie ezemi na 13 ans aboti Jonathan. Ntango alinga kokisa kaka akoma majeur
akokisa 19 à 20 ans azwa susu crise ya vingtaine azana babia mais na sauté côté kuna tina voiture babia zoyemba alors pokokisa trentaine 30 ans azwaki mpe crise wakokisa 40 azwaki susu crise ya quarantaine sikoyo alingi akokisa 50 ans c'est tout à fait normal aza moto ya bacrise chronique donc aza deja na crise ya cinquantaine alors na mopanzi na ye mwana mobali wana azwi mashini na ye oyo epesaka mbongo loterie manike oyo eza loterie ya visa États-Unis te mais loterie ya kobenda mpenza babillet tout d'abord voiture bapesi manike nakanisa ye mtando pusa yango deja ngai nayebisi bino kaka bofungola matoi bobatela mama aza na droit ya kozwa mobali aza na droit ya kopona mobali oyo alingi akokokabela mpe mobali mpe akokokabele eya problème te mais soki nalobi bofungola misu mpo te baescroke ye te bafaire souffrir ye te surtout na age oyo akomi nango sikoyo bakisa lisusu azwi temps ebele femme seule avec le makangu de bombe mpe bashinaka ye mpo babala basi mosusu suka nango ntango ya kolela azosenga na biso nde tofinga mwana mobali wana te asungi ye mingi nyonso wana crise mama na bino koloba crise alors bonne chance et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque topo, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.